biso ya lelo. Ezotinda biso na mateya ya dimanche. Puis ezotinda biso na service tozobanda mercredi oyo po tozokisa ngo dimanche. Lelo eza lokola annonce epai na yo. Simba makambo oyo bana lebo bayokaka baannonce te. Satana akangaka biso matoi po tocomprendre te susi ya basali na nzambe. Oyo nzambe apesi bino makambo bino eza nini? Bana na nzambe mbele bazali na milinga ndenge tomonaki na RDC po bali koyoka mongongo ya nzambe te. Badekomisi banzambe bango moko mpe bazobiyokela bango moko makasi esurtout bazoyoka entourage. Otikita ligoyeba pourquoi ça va permettre yo koya losaka. Chapitre 1. Yo tanga kati epai tokokata yo. Teme na biso ya mercredi ezobima lelo pe ya dimanche oyo ezoya likolo. Teme na biso ya dimanche ya lelo oyo ezoya pe ezobima lelo. Donc toza na 3 thèmes na mercredi na biso oyo. Landa malamu po oyebe eloko nini okosala. C'est très nécessaire pour la vie. Yahweh nda alobi sikoyo na monoko ya Joel. Bino bamuta mutu boyoka. Alléluia. Tikaza papa bola. Esa kuninga zana kupanje na yo mbote. Peko ya zana kupanje yo mbote. Loba yoka na luba ya zana. Moyi na lelo. Alléluia. Siko sirive yaka ye alala te. Kukanza te pense nyonso zoaka. Omona kama lokola konzabe no normalement wele comme lokola publicité. Yako loba boyete. Alo sakoli mutazolo baboyi. Mokili yo sakoli azoloba et c'est salama. Matamwa minene c'est salama. Façon kako ibosali na nzambe alinga introduire message na ye. Pona kolakisa bango gravité alika. Pona kolakisa bango monene alika. Pona koatira attention na bango. Et surtout pona kokumisa nzambe ni eloko akosala. Neso lakisa bango ke ni makambo boye na bezala te. Yoko sakola koloba bango. Osali na nzambe akoloba. Toke kutaya. Oye bisa yango na bana na bino. Oye bisa yango na bana na bino. Bango bakosolola yango na bana na bango. Bango pe bakosolola yango epai na bana na bango. Bongo bana na bango bakoyebisa yango na mabota oyo ekoya nsima. Bongo bana na bango bakoyebisa yango na mabota ekoya nsima. Mama, forme bolongo moko liboso a. Espace bozoti eleki na moko ne. Forme ranger moko liboso. Toke motani. Eloko moko te etikali na bilanga. Eloko moko te etikali na bilanga. Oyo makelele etikaki. Oyo makelele etikaki. Makelele etikaki makongo. Makongo babiyabo. Oyo makongo etikaki bambinzo elei yango. Oyo makongo etikaki bambinzo elei yango. Oyo bambinzo etikaki makobolo elei kobotela yango. Bazolakisa étape par étape ya destruction. Na moni pina kende oyo na oyo quand même etikalaki. Croix kende oyo otikala. Ezalata elembo libota. Biso na libota na biso oyo ezalaka. Mais après quelques temps tout force moko ye edominant. Bambinzo, bamakoko, bamakilili. Oyo bazobelela biso eza ba force moko oyo ye moko nzambe azotinda. Mais lelo na kolobela bino mpe eza ba force moko ya ténèbre, ya destruction. Oyo ekodétruire bola kwa bato. Oza pena na santé, oza na mosala, oza na libala, oza na mboyo, oza na kitoko kote, mais kokola moka na ntongo moko boye. Obado perdre biloko successivement. 2024 ozalaki na 5 enfants. Mais na 2020 ozalaki na bango 10. 6-1. Satan aza kozwa bango progressive.
Bamisusu pour perdre nyos et bandaka na moko et ko na kisho bilangeziki bana katika après moment moko bana pe basiki après moment moko ba étape de destruction nza basoloba na ba vie ya bana naza mwana naza service kozana ngo mercredi ezali na destruction ya makonda na biso o ezali systématique. Service à mercredi, nous faisons le dimanche. Mais dimanche, nous faisons les pensées et la foi. Alléluia. Dimanche, nous faisons les pensées et la foi. La quantité de Jésus, c'est le coup les sonner bien dit. Mais il faut comprendre. Nous devons dire que la question pourquoi on a besoin de venir à sa position, les personnes comprendre que la vie n'a pas été bâtie par Dieu. Alors les pensées et la foi, et ça les choses sont très profonds. Donc il faut que la bonne dimension pour permettre des choses, tout ça de la malade mercredi, peut citer dimanche. Bana bébé, bazo réussir de la vie, soit à les penser, puis foi, il comme il va les oeufs. Et c'est ça que bana bébé, batika la ignorance, batika la milinga, bana le savoir bala pour salia. Mais pour que le bolanda, et c'est n'amo et amokier, mon sakolazo sogola. Pourquoi des faits qui n'a le savoir la mission? Ça n'a pas dimanche. Et ça me dit une invitation. Ndenge mosakola lobi awawa. Et vous avez un makambo na me salama na vie na yoki. Il lobama déjà pas biso to sala. Pasayo ya kala. Abate ko lobamo. Zambe yimo ko abate ko lobamo. Et c'est technique auto formule où il conseille les gens soit pour la capturer attention na yo, foi na yo. Et ça péché. Donc quel mot Bino balamu masanga, ola mukape bolela. Bino nyonso bameli finu, boganga. Pamba te lokola mbuma ya finu ezali te, bokozanga finu ya sika. Bokozanga biloko, malamu ola muka boganga. Mercredi tokoloba crier à Dieu. Telle la mission à mercredi, on peut citer na côté dimanche. Et ça crier à Dieu, mais tu vas dire pour préparer encore les pensées et la foi dimanche. Et la vie de nos voyous, par les recommandations, on va se préparer au salon pour poser en forme. Banyama ebele ekote limboka na biso. Banyama ebele ekote limboka na biso. Bokoki kosukisa ya mote. Bokoki kotanga pe ya mote. Mino na yango ezali lokola ya ndambo ya mobali. Pe mbanga na yango lokola ya ndambo ya mwasi. Esili bilanga na bino ya vino nye. Tout esili bilanga na bino ya vino. Ebe bisi banzete na bino. Ebe bisi bino banzete. Ele yango elongoli yango kusu. Ekomisi bitabe na yango pembe. Bole la lokola elenge mwasi alati saki. Alléluia. Olali crier à Dieu. Eza kolela epai na nzala. Kobanda lelo nde lozozwa message oyo. Eza mpona motu nyonso. Komi longolaka te na bamessage. Le sambo nini ya sika oyo Anne asalaki bayemango na nzela. Bato ebele bazwa réponse te. Mais ngai na koyebi soko ya salaki pe mbula elekaki yango ka asalaki. Anazalaki na maloba sika te. Yango ka bande kosala. Soki makambo mimi babimisa te kobakama na bomoi na yo oyo nzambe akopesi na lolemo. Lela péché yango te. Okosala oyo osalaka déjà. Le sambo nini ya sika Israël basalaki mpo losambo na bango yokana na lola. Le sambo ka ya kala. Koleloka ya kala, mikolo na mikolo kolela, eloko ya malamu, batikaki kolela te.
pasi na yote. Lilo kondima, ekomi mabe, ekomi kola ko dimanche. Ba Kristo ba placer mal kondima na bango. Kondima ya batendeli, ekomi kotinda bango ba sibi. Pour ma sur échec. Na mater basai nanza, ba li kondima, bandima kaka condition, oyo mokili boli le pesi ba. Yego na forte. Foi na biso, fototika. Ya kondima kende nzambe akoyi kosala quelque chose na oko na biso. Nzambe akoyi kochanger situation. Nazo similité, mais nazo na tanta ngonga. Ya bon moment, oyo nzambe akovisite nga. La véritable foi. Oni kapote yemo kaka nzamba yebi. Mwana badolela, ubadolela. Yemo kaka nzamba yebi. Soko tuni na lola nzamba yebi na yete. Il va être placé très fort la question. Na pour la question liée que ça wana entre les pensées, non pensées, na foi. Il va être pourquoi à penser na mission et chez la foi. Mais ça va misser beaucoup. Il y a mis qui me donne l'église à Cabo. Et ça n'a pas fait nocif. Mais fait beaucoup grave. Na bouya bien la mission. Même pas les mérites de vous dire dans ça de mêler. Aya kadipirazo samela pia mezo yate oli kamdale kabisa kana tango na ngoloba ameyo monene wana toke motaki bolela lokola elenge mwasi alati saki pona mawa ya mobali na ye alingaki kobala kasi mobali yango akufi lela peta kolela bololo mercredi prière die tokuganga na bamarke nyos ya lusana bilanga esili bien abele ekomi mawa kuma ya pre ezali lisusu te mpe fili esili ata ndambo ya mafuta ya olive etikali te wana naza kozo comprendre motangi etokoti azolinga koexprime dimension ya pasi ya bato ya Israel. Oso takatika na mabota bandi. Ngala kalanga meko kanisa kulanda mara. Alléluia. Ndiye wana pasi mesilite. Kwanza mara meko za pema wa moki. Nitinge la bona na lati koyo. Frère andika frère Joël babisa kibaya. Omo pantalon na lati. Alléluia. C'est mama Sarah. Mtamimina kingalera utakina poto. Suliego na lati, alléluia. Yeko soko kabazolo ba. Umuni papa abwa katumabanga. Oui, na abwa katumabanga. Siko soko kabio libanga zokape makileta. Alléluia. Et ça ma parole d'encouragement. Sulio fait kimta ila kingaya. Alléluia. Siko ile na bibibo, okoko na wala naza bien. Umuni kape tubi. Wadi tubiti. Umuni kape tubi. Ubalipe kolulanga so di loko yo ya kokabela penza ya kokabela wana basi kokabali demo wewe kali so naka siku demo kwa yana mukili amoni nenga osalati bibi siku akipa na ndako moko demo musaza naka e o ya muninga na okende mobala na mukili muninga ndole nini pesa kasapata nayo apesisi kusa nisu kususu kuna amoni su kuninga mususu onake bara na mokeli nini pesa ngela ba PCFS adefi afin déjà longwa kuna na se adefi na nsoto kuya za escalate tala min lokola kaba nyamo balobela tala min musuni za bakati misu pesa bakati aipe na mokeli Adamblesko, Zeste, Adambola, Yokamwasa, Mwana Naza, Ola, Eza Ngelo Kote na vie. Motonyo sa mabele, Nza pasa la kabisho na makote na direct. Lero kanta kene ba produit toujours pa bolete, tala ba mer na biso wana. Bazo pa bolani, nkula azewo na simanda. Lelo ba chaka ba mona ba journaux. Ba présentaka ba mona ba mission. Kutala bote wana ti. Ikende pesango. Suka maboko lokaka ya betwa ya babunga zela ekende sango na ba réseaux sociaux
Parce qu'on compare trango, n'a pas tout ya kala, n'a pas tout à l'élo. Pénicho ou à la pénicho. Mais n'a pas moyen de et l'autre côté, à ça il est l'autre côté. Donc la coupe du mandat n'a soko ni mala, n'a saloni soki na. Amandozo. Les babas ni boba côté na côté mandat. Oh, vitesse, yo kai pe kwa sima ya. Papa malembe, malembe tobala nika simoyo, ba princesse akamoselo. Iyo kai simoyo, sorodio mo babali simo, pandaka wanye, pandaka kinya. Afanyika kinya. Kapusa na kambara mo, ayo kabuna wo. Akami para ko tsui, bana mo kamike. Bakuti na cimetière. Bana mo kamike bandini. Oh, yo kai simo mwasi. Papa Papa nous la cimetière. Donc ça dit sur ma bête, yo kaye sur le mandaka ba yo bala kana mesu. Bana ka ba bi asi kota asaki na go abisi. Kadi papa le bido ko za mutu. Asi kota asi mutuka asi. Idi yeba kasi ko na fuwa. Kota la bana, voilà c'est des stories des alaka. Et ça va de pourquoi il dit que la simba de que ka ba bega oni fuwa ni. Voilà, ya bwana, ya Celestin, ya train. Na oya train siko bakiti na cimetière. Na ba kwa oya nzete, ba kwa oya sonde. Moi moi botoke bando bima. Kamio basui. Ba kusa ni siko bakota na porte koko boye. Mokolo fesa ni. Dala, abado pese loko moko yemwasi na veste katikani. Na train na au dango. Après, Mutasuka, Asegi Nzot. Les Nzot de Lungweka. Donc, Dala, Miss Odelia Kama. Moi, ça va doga. On a là au Yokayo. Alléluia. Là au Yokayo, Aponi Foko, Dala Bato. Dala Basaïnata. Oyebi la vie. Bako Kabilo $100. Bako Kabilo $200. Il y a des autres pébisos. Il y a aussi ça. Karma na yote. Pouvoir na destruction te na libota na yo. Okomona lokola sikoyo, osupe musala. Eza kodif, eza temporaire. Ndeko kokita mercredi, to liquider ma problème na biso na se. Osala ko. Oui, po ba démodé, ba tourner na mabele. Ba komisi ba clé sur mercredi. Non, le sang de ma ligne sont pour y aller. Donc, au côté de ma ligne, au Coloma, au côté de la matière, c'est ma compétence. Allez, mi, ma cocodo, à mon casa, tengamou, aïba, mon mini, et c'est le jour de la sensité. Nous sommes aïbou dans la sensité. Lui, mon enfant, il dit qu'à la dope, ma côté est mis en 200 10 000 fois. Toye lundi, Yawana, Toye mardi, Yawana, Toye mercredi, Yawana. Position na biso et au chanja mikolo na mikolo lolengeza asolika. Bana naza bemiki bakomi confort ye bazomona biloko bazanako. Mesoka na molili na masumu tosalaki na makambo ya mabe tosalaki na réalité ya mabele moma moko mokili koreklame biloko wana. Tokotikala na eloko te po toza baproa na terre. On se fait le coup de suivi. On se fait le coup d'espoir pour que soyez là. Mais ça fondé na ni. On s'arrête que na kolumbu na fina yo pantalon na ba pression espoir de nous choquer la pantalon wa. Pour que le passe. On s'arrête na kimia, il le comme une possibilité, il y a que ça na mbo wa somba bilamba. On dit que te pasoki na somba bosusu. Mboka Israeli bebaki. Ndipo sako ya tinda kiba. Alobibo. Odagi silisa. Baba nzambe bazali na mawa. Ya moto sana. Na ndako ya yawe bazali kopesa lisusu mabonza te. Suka ya service na biso to ko accompagner ngombe na offrande. Tozobe da cité. Dala basaina. L'église Dieu espace, le serviteur, présence nayo, et puis le miracle.
les offrandes. La négoce est en Zambé, Allah. Ils sont bâtis et ils sont du logo yuti. Les doyens à l'église, c'est Dieu. Ma soeur est là. Et ça tenait au monde du pasteur. Est-ce que l'église va passer Bazara? Va passer Bazara. Donc on dirait mais qu'est-ce que l'église dit? Donc ça t'a les raisons contre l'église. Il faut mon soeur est dans Zambé. Azalapo Zambé Azala temple au bon. Au côté de temple, au côté de ça. Oh non. Vous êtes Bazara la temple, vous êtes Bazara la temple. Temple sans Dieu existe à côté. Temple sans les serviteurs existe à côté. Temple sans les membres existe à côté. Temple sans offrande existe à côté. Voilà Naza. Biloko toyebaki yango mais na pete. Et puis d'abord on va kolanda biso mikolo na mikolo. Ba ko sosola makambo. Et le faut ça la motema na yo les démons et les chrétiens. Continue que la cassette à la tête avec la bombe à solo même la likambo mokie. Les démons offrande et là on appelle ça. Alléluia. Au bébé. On gagne de la porte na yo. On cause le quoi na on cause le côté. On cause le côté. On veut kolwana on veut faire de l'eau na kiyakeka. Na makanisa mabeka na kokude awa za bazolo basali na ye bazolela pona tempe na za meme na boteza lisusu ba osaba na opesa kwa po bilanga nyonso tesiki. Alléluia. Ba oyo basala ki basuru leza batindi ba obitumba atindeli ba obitumba ide oyo eza biloko moko ezoprofite koya ya mwana na nzambe ya mwana na moto mpe ezoprepare bato mibiso nde tozobongola ngo mpona koloba na bino tozolobela milili na mabota na biso mpe koya ya lumière ya abondance na vie na yo privé nini esengeli osala kobanda mercredi jeudi tozala baselile na biso vendredi le lege moko et nous allons à samedi na poko et que ya biso ba nuit bana lebo bayo makanosi pesa imoto baba na lebo bayo makanosi pesa imoto bana lebo bayo makanosi yete ngai lokola bosako nazoda la bato même na lo sambo no kaka nazoyi bapeza kiloko ozoyo kote attitude wa il faut de cesser. Yo za na motema libende oyoka kaka pasi lero libosenga lero komi d'intérêt na yo mais pour kolakisa nzambe makambo yo zomona ya pasi osanja kelo nende osanja katitide te oyoka kaposa kotatelo na sete oyoka kaposa kokoma mabono na sete otangisa peso na yo te siko motema no ndenge ne kabwanaka na réalité na yo lero zo so lepa ina nzambe. Et ma bateau est à coincer. Oui, quand il y a un problème, il y a un tout pour la connexion. On a dit qu'il y a un capi soli à bateau. Alléluia. Alléluia. Mais il c'est quoi yo? C'est qui m'ont pas zolé là. A pour faire c'est quoi yo au kilo? Au kilo on est dans ça la carte va partir du bolo à l'égalité c'est quoi? Na kuno so kutuna mususu kutuni pe kutwaza na mabati. Tana kwa sababu ni na panda bila sibo biebe. Tana kama la. Siku takomi pene. Bakomi pene. Siku bazoyoka. Nani abojani bi. Obi. Mami kile takoye bakora. Fwana monene isala komona boti na nda baba walukuta. Mutaole la ti. Mesoko badokoma pene ya lupango pa ebembezaliane. Solete banibako. Aya, dukuta. Siku baba nana opeta kuna kriwana. Moko na bike na otapona na bako. Kwa sababu badusuri. Siku kono ibibidu siku bataka bi. Nzoka basala kani. Bachaka baditi. Pesa mwenye ngaboto. Dune ibebeboni yoso chaba viti tena bisu kuma ya nisegi.
Samawa, Sakewa, Namoyo alali, na pensée on est là yo. Il y a plein aussi Maya mise di magatida, même au Kabuya Moka, malade peut-être dimanche pas de chicote. Et le matin, donc Kinandi Penza Awa, Oyo ya Kufi, Ozo Atawa Bonelate, mais Oya Sombe la Kaka, Mani se sont tanga, donc Eko Kaukache. Asi ko para problème na. Bwana nanza na ofoko na yo. Satana akomisaka yo nisika oyo zanuti. Mwana so balo yo kosa mwana nanza basolo. Yo kosa ngapi na mwana nanza basolo. Asiko mawa wana na likabona yo ezate. Siko isiki ngo ko la sens ya koloba. Okoma na koloba pendant 2 heures, 3 heures. 4 heures de temps, sans relâche, avec méchanceté, surtout pour les gens qui ont avec tristesse, on a 7 montagnes. Dans la maison à technique, ça veut dire monter, on monte. Repos. Donc, maman finit à Zalia. On faut que les soldats ya commando ya zalaka, commanda wa zalaka. O cheka makele makayo scotch. O repo peta repo. Merkelito ko mata bangomba. Mwana naza, mimi nataka kumata bangomba. Obi bomba ne baba tena kao. Doso ufandi isakana susia. Immatio. Bada. Biluku réfléchir. Bada ko traduire la mona le sang. Il faut qu'on m'attende 30 gomba par jour. Alléluia. Ozali. Autant ici ça. Ola la nama wana mitema pamba te batoba. Azali ko mema bisusu te makonza ndako na yawe. Msambe na biso. Ezala ya fari, ezala ya finu to ya mafuta. Ko bazana ngosuti. Okini abato ba milaki sansala, obeni sabato baya obonde na pe. Verset combien? Verset 14, soulignez votre sujet. Soulignez mon amotema na yo, soulignez encore. Joël chapitre 1 verset 14. Joël chapitre 1 verset 14. Dans la mosso papa. Okini abato ba milaki sansala. Tokolala nzala. Yoka. Et papa, j'aime peut-être pas hernie. Donc, on va j'aime hernie. Ce matin, que j'étais jeune, donc, il a un tomo. Autant la peine montre. Donc, on peut dire qu'il est 24 heures, moins 10 minutes. Parce qu'on fout former. Et les intéressants. Donc, on récupère pour finir wana. On a mon camarade, j'ai un tomo, on est pas, yo le bâti. Alléluia. Et j'aime pour ça la mercredi, j'aime Nyons, la kanzala. La polia, pas 18h, pas 19h, pas 20h, c'est fini. À moins que Moussala, et nous, comment que tout ça va 21h. Là, on y a sauté, là, on va nous préparer des gens qui là, nous, on peut même s'agir de la moutou à Naka. Pour les fruits, et j'ai un bon gars, et c'est tout, papa, sur la Sylvie. Au milieu, les pilotes de Moyen à qui ma casse. À la fois, penser ça peut pas aller. Au moins, il y a tout dans les métiers. Là, la suite, on va système. Na lia kabisa na bakuduana na tokoti na mokoloana te jinde bana mama na tokoti na komile na kana maleto kwa mkana toko kuna problème na o génie o bala mardi o lia na biso e ko déborder 21h bana le bon bayo ka annonce yo pozo na biso na télé o ko sala noango mardi oyo bato basana calendrier ta ila biso date mardi, télévision data dimanche, télévision data mardi, 21h na olia sauté.
C'est la dimanche qu'on a dit ça, yo penser na foi. Allez, on compte sa programme, on a la condimano na mutu na yo, pour que permettre à yo, ou échouer les sous dans le sang pour la yoté. Le Bokila, Papa Tanga Silisa, verset 14, tout le Zala. Nabana na yo na ndako na mobali na yo na mwasi na yo bato nyonso bakondima basala likambo moko ezotungisa bango tokila alitomata mercredi tosambela journée mobimba tosuka dimanche tosambela bato nyonso mboka na ndako ya yawe nzambe na biso na ndako ya nzambe je eza na ndako te okana osaka je na ndako ezaka je na ndako apart bato bazala mosika bango mpe bakozala na sanctuaire nde tozosala nyonso tosala badirect eloko ezosalisa biso mpena koatteindre niveau wana qualité ya baordinateur soka nde tozala badirect partout bazolanda biso bango mpe base connecte na baere wana totiki mpena bongo bamataka na bango na bangomba nyonso tokomanda mwana na yo jeune mobali na yo jeune bana na bajeune fille jeune minokwa pamba makambo ezotambola te na tina bango so balengomba papa bameli miliki ya papa balali na ndako balamuki bazokanza bakozalaka na baboti na libela baboti bakufaka elimesi ya baboti esilaka okozala ndenge nini apres 30 ans nini okolakisa na vie ya bato enfotima na yo kufa papa ezokalango biloko ya kolia ezokalango entourage ya bato makasi baza penepene biso koampeshe yango soki bango balongwe okoyeba na kende ozano inutile ozana eloko te avenir bapreparaka ngo vi bapreparaka ngo niokwamaka pombo eza sacrifice eza na epata makasi te nazobeta se te sacrifice ya makila bato te e sacrifice ya ntango sacrifice ya kokila ya komipesa ya koseprive na makambo ebele église mobimba bano bakendeke na bango klase te baya bakendeke nanga koteka na wenze naye kutu megrezaka mokola losala tozala va oyo baza na mikristo baza mwinda balati tobongisa lolemo na biso tobongisa bapense na biso mais à l'entretemps tozala dimanche mpo tozwa orientation toyeba kosalela bapense na foi tokomona kende nzambe ana foi te mais nzambe ana bapense mpe tokomona bapense ya nzambe eza diferent na bapense na biso bapense ya nzambe nde permetaka kota na projet tosala motu eliliki na biso to aprojete deja ye eza na foi te mpo eza na likambo ya kondimela te balobi oyo alobaka esalamaka na mbala moko ezalaka wi ye eza na mposa ndima te kuyi moko nde nguya ya nyonso akolobaka esalami ekita ekiti eloko moko ezisake te mais biso toza na bapense epuis toza na foi tosala la différence ya biloko mibale o dimanche etikala na mitu na biso tosalelaka ngo mikolo na mikolo à l'entretemps mitema na biso etikala vie de Dieu pepeke satana boya kosala nini akote tika nzambe apambola yo nzambe apambola yo asala yo ngolu yo oyo longwena oyekolu na nzambe oza kosala otiki nzambe otiki ndako na yo oye koservir ye nzambe apesa yo salela basali alleluya lokola maseki mina 2040 tokoteya malamu alleluya tokoteya so malamu na 2040 tokofera soir lisu biloko tozoloba mutu moko te parmi bino akoesue
et mon côté parmi nous, il y a mon caca pour la libéra. Et pas il dit que nous sommes combattés, Zamba Tokela Bino. Et bien le sang de la vie est combatté, le sang de papa la vie est mouru coma. Il y a ma maman la vie est mouru coma. Pour la courage qui était bino. Dans les combats de mort. Alléluia. Zamba